Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. We can help with skin damage from using bleaching creams, acne scars, blemishes, stretch marks, shaving bumps, ingrown hair and many more. Concert live ce samedi 10 juin 2017 de 18h à 23h. Invité Tiosh TV, Jessica Toka, Manasseh Lelo ainsi que le groupe Living Waters Music. Adresse KLM Ministries 117 Bush Cove, Tottenham, London N17 6UR. Droit d'entrée 15 livres. Mokolo mibale mola mona bino ba ebozuli baku linzenga ya bolandi sango lokota la lingala onzela etando eke ya RTGA mokili mobimba na bino baye bozali kolanda biso tokofungola penza o sango ntina na o etali misala ezali kosala ntoma wa mbambula matari ekolo Congo Democratique o ya bengami na kombo ya Bruno Tshibala epaikani azalaki bongo elongo na bayi lisanga ya Afrika bayi sedu pelisusu URGL elongo na bayi Nations Unies tina nango ezalaki nini po ya koluka lolenge kani ya kobongisa ntina ete manso kabongo na kokota na mosala tina na mokoloto ya sanza ya zomi na ibale na mokolo ya tuku isato na yoko epaikani penza bazwaki tango ya kosolola mambi nzike elongo na bino tozwa mama ya likambo ezalaki nini tina ya bokutani ya bango. Tina bobongisi mamindi kende esali ete bayilisanga ya Afrika Nations Unies SADU PCRGL bazali kobunda po ya kotia na mosala mikano tina mokoloto ya Saint Sylvestre tala ipaye bayambamaki na ntoma wa yambo Bruno Tshibala po ya masolo kuna na ndako ya mosala wa ye na nyonso esengeli koyeba ete bamasanga nyonso basengeli kotosa mikano eye ezomaki na boyokani mabango tina na mokoloto ya mikolo tuki sato na yoko ya sanza ya zomi na mibale po ya bopesi maboko na mbulamatari ya sika nde ezalaki mama ya likambo esengeli koyeba ete elongo na bayimbulamatari ya sika to pe bantoma ya sika Bruno Tshibala asali mosala makasi uta ebandeli ya mposo elongo na bantoma ya ndako enene tina na likanisi ya solo eye ekotambwisa mosala na ngala sisi ya mobu 2017 kaka na o etali bongo sango tala epaikani LTI tokitaki bongo penza na mabele po ya kolandela mambi matali bongo bosomitini ya bakombo epaiseni azwaki bongo penza mokano ntina na o etali bongo engumba a Kinshasa kasi wana tozwami bongo na komini ya Gombe o etelo ya se ebengami na kombo ya Monsanto Yosefu nde epaikani bayimboka bayanoli na o etali mikakatano ezali kotalisama ntina na bosomitini bakombolie tolandelongo na bino. Uta mokolo ya tuku ibale na mwambe epaiseni azwaki mikano po ya mabandisi ya bosombitini bakombo oengumba Kinshasa na bakomini baneyi biye biponamaki epai ya mobandisami esalemi na komini ya Gombe awa na ndako ya bosombitini bakombo ya etelo Monsanto Yosefu mambi maye mazali koleka ezali solo kosepelisa baimboka ata soko mokete mbutu epai bato
bato bazali ndike kasi mosala ezali kosalema ube na masini yoko. Ongambo esusu bokeseni ezali kosalema makasi na bato ya bokengi mingi nzela po ya bokotisi bato kozwa nkanda to pe carte ezali kopesama na baye bazali koya na mituka pe baye balati kitoko nyonso etalisami na baye bazwami na oyo esika toyoka bango. Biso tovandaka na Gombe nayaki abanda dimanche na 7h nazwaki carte te lobi lundi na ye nazwi te lelo lisu na ye banda 8h na buku tokende mosala nazwa carte mais na kati machine eza kaka moko na kati machine eza moko baosala électeur eza kaka machine moko siko tokosala ndenge nini. Maman, donc les Laura donc j'étais venu depuis 6 heures. Depuis 6 heures, j'étais ici. Maintenant, tu as entamé vers 13 heures. Na tika nan ko zwa carte te to zo ebate bato bazo sala kuna so msamba wa sala ndenge ni. À tout à l'heure machine uti ko bloqué. Et pourtant to za pembe na seni. To mona ki l'autre fois balança ki lancement ya rozwa ya enrôlement awa. Président kuna kota atene de la Gombe. Bazo la kisa zwa carte te ba machine ezalaki belé na carte ya salwana. Mais ma machine nango ezalaki belé wana. To ebite soki baboma ko pona influence ya président ye moko asa enrôler na ba machine wana nyonso koto bati na biso moko et puis ata sonité na Gombe. Parce que so to mo kita vers ba chango ezala ndenge nini. Ekosengela mingi na baiseni kofongola miso pote mosala esalema lolenge lobongi. Na ntina ete moto nyonso azwa ya yenkanda na kimia. Na banze elongo na bino tososoli ete wana ezalaki bongo mongongo ya ndeko mwasi babengi na kombo ya Ginette ma atoko talentina lelo tozali bongo na mokambi ya ajokaka wazali bongo mokambi wa kokambaka bongo bilenge baye bazali kopesa maboko na tata mokambi ya ekolo Congo démocratique ndeko Zombi Fabrice Boni. Mama ya likambo to bengera kiyo ezali ntina na oyo bongo misala e seni azali kosala wakati ya engumba Kinshasa to pene ekolo Congo démocratique toti kolanda wana mokakatano enene ezali kotalisama uta ekomi bongo peza na etape ya engumba a Kinshasa ezali moko pe ya babituka to pe to bengi na lokota lifarasa province obanzite lelo seni akolonga penza etumba oyo epesameli yentina na bosombitini bakombo to pe ko enrôler baimboka au kati engumba Kinshasa. Ndeko Jado ya yambo na ko pesa merci mingi na tata mokonzi ya mboka. Pamba te makasi nyonso to kozwa makambo nyonso to kosala ya yambo foko yeba ko remerciaka oyo to bengi kombo Joseph Kabila Kabange notre président. Pamba te oyo nyonso ye asilaka ko promettre na peuple congolais ezo ko kende kosala malolenge wana. Ngai na koloba ete seni ya kolonga pamba te ezali promesse oyo mbura matali ya Congo apesaki na population ete faut tokene na maponomi po ete tokene na maponomi ezosenga tokene na enrôlement toza mokanda oyo ekobengesa comme identité na biso. Tikete naloba na yo ndeko Jado Congo ezali mboka monene. Kinshasa oyo tokobenga Kinshasa ezali monene. Kinshasa eza lokola pays mobimba. Eloko faut toyeba ete mokonzi ya seni kone nanga hakolinga te ba erreur ezala na kati ya mikanda wana ya buku ya peuple congolais ezali na ngonga oyo masine nyonso ekobima omoni te peuple congolais abandaki kozela enrôlement na maboko mibale etango ekomi na kati ya ngomba Kinshasa omoni ndenge nini mutu nyonso akomi na posa azwa mokanda wana tozali na mokakatano eneno ezali kotalisa ndeko Zombi Fabrice moto nyonso akomi na posa penza ya kozwa nkanda wana to pe asengeli na yango kasi lelo tozali komono yango wana baike bazali kolela ba masini ezali penza mingi obanzi te na mikolo epesemeli bayi engumba Kinshasa to kokatono akozwa carte électeur na ye eloko ya presse ezali te Congolais nyonso oyo abengami Congolais akozwa carte électeur na ye meme baye bazali na Kasai ngongo to kosolanga na yo tata mokonzi ya mboka azali na Kasai tata mokonzi ya mboka azali na Kananga mboka obino bolobaki ete ezali mboka ya esika oyo bakolia moto mais po mona te toute autorité vient de Dieu mokolo Congo oyo nzambe aponaki na kati ya 800 soki 80 millions de Congolais atie makolo na ye na kati ya Kananga ndenge nakosola nombo tata mokonzi ya mboka aza na kati ya Kananga ezali mabete akiti na kati ya Kananga po ete aloba na Congolais ete
Congo oyo ezali ya ngai na yo. Ezali mabete kokita ya tata mokambi ya ekolo Congo démocratique kuna o ngambo ya Kananga ezali mingi po ya kofandisa misala na tina ete kimia ekota pe seni azwa pe lolenge kani. Pona koyoka matoi mibale. Yango na lobi. Pamba te tango ya zalaki awa akoyoka robere toi moko. Yango tozali kokende. Ndeta ke parent alobi teke tena kita sur place ngai moko na yoka bana nango bazali. Tozali kokende. Po ete seni azwa makasi ya kosala mosala oyo epesameli mosala oyo epesameli seni po ete asombiti na bakombo to mpe aenrole bayimboka nyonso ekosalema kaka lolenge oyo tozali komona lelo tozali komona te bamasini to mpe bisalelo ezali mingi te kotala na bilili lolenge ezali kotalisama lokola te bisalelo ezali mingi kasi nzoka ekobakisama na kati ya ville ya Kinshasa na Gombe ekobakisama lobi maloba ekobongwa na te pote ekomi kopesa pasi eza na oyo etali bongo bokengi penza ya bato bazali koya tozali komona ete ekomi likambo ya mpona to pe tango moto batali ye bamoni lokola te yende azali na makoki to pe moto azali lolenge esusu basusu ndenge tolobaka ekomi likambo ya classe sociale oyo aleki moninga azali te kasi ezotanisa yeba ete meme na ndako mokolo azalaka omoni tete sengeli okoloba na ngai te ndeko Jado soki ba mama moko ya 65 ans na tata moko ya 48 soki 48 50 batelemi mwana moke moko ya 18 ans na nzoto kolongono atelemi liboso na bango basengi na ete tata wana ayana nutoko yo bandi te soki ba machine ezalaki bongo nzike bilenge wana bakokaki pe ko lila lolenge baleli wana pote moto na motari kai ko lila na monoko na yo ete kolela na bango oyo bango baleli. Notre chef ou est responsable normalement connaît nanga je crois que ayoki yango akora vitaye machine kate sika wana pamba te ezangite ezali le lontina o etali akora vitaye yango ndenge si ayoki boy na ndenge to kolobanga na yo boy na yebi etazolanda azokolanda yango pamba te azali makasi mingi na o etali journal ya Congo et surtout journal ya RTGA connaît nanga sika azali azokolanda yango ete peuple na kati ya ville ya Gombe ba déclarer te masini ezali moke abaki soki na Gombe eza kosala maboye bongo na chango ekozala lolenge kani chango Gombe eza na kati ya Kinshasa eza na kati ya Congo ndolenge moko ekoleka na kati ya Gombe ndenge pe koleka na kati ya chango ndeko Jado na kusenga na yo ete to bakisa moto petrole likolo ya moto te mboka oyo Congo tozali na posa ete kimia ekota tozali na posa peuple congolais a se retrouver tozali na posa peuple congolais akende na maponomi oyo ezalaki promesse ya tata mokonzi ya mboka lelo banzi te maponomi penzo kati ekolo Congo démocratique ekosali malolenge baike bazali ko esa mate pona nini bandake ye moko mokonzi ya mboka alobaki ete ekosalama et puis atini na peuple kende kosarole e ye moko akei kosarole motali boso soki ayebaki ekosalama te alinga kende kosarole te tango akei kosarole pona kolakisa ete ngai na sarole yo pe sarole pamba te maponomi ekoya bolanda biloba loba ya bato bakoloba lobaka na TV te bolanda biloba bato bakoloba lobaka na ba radio te bolanda nde oyo promesse ezali ya tata mokonzi ya mboka ye moko bato nyonso bakoloba referendum boye esikali kubima soki moke te na monoko ya tata mokonzi yo kozali mokambi ngai na koloba na yo ete biso association ajo kaka tozali association oyo totambolaka makanisi moko na mokonzi ya mboka lelo yo ozali moko ozali kokamba bilenge wana baye bazali bongo na nzebi ya mambi nzike mpona ntombo ya ekolo Congo démocratique toli nini onzela ya LTI okoki kopesa na baye nyonso lelo bazali koyebela penza motuya ya nkanda te to pe carte électeur te soki tokoki koloba po te tolandi ezala onzela ya sango kaka na RTGA tozwaki penza ntango ya kokutana bandeko nzike basusu bazali koloba carte oyo ata nazwi yango tokovote ndenge nini basusu baza koyebela yango penza ntina te to pe mosala tolini okoki kopesa na baye électeur ezali identité ya koyeba yo ndeko Jado tozali congolais ete ndeko Jado ozali na droit ya mwana ya Congo ngai na koyebisa na bilenge nyonso na koyebisa na bandeko nyonso moto te akosa yo ete karte wana ezali na tina te kende kosarole pamba te bakoyeba yo omoni carte électeur ezali karte pona élection ezali kaka te pona o kokende kosala maponomi non carte électeur ndeko Jado tomonaka baka ebele na banzela okoki kokende kosombela bana mapa na kwe osali accident na kati ya accident wana yo osali elongi nyonso ebebi yo nzoto nyonso ebebi yo esika koyeba yo ezali te mais tango bato oyo tobengi bakuluzu
ba Croix Rouge tango ba yaka ba tiaka na moto maboko na poche po ba ba identité na ye soki ba moni identité na yo nde ba on de ko jado afanda na veni eten ezali très important pour na congolais nyonso akende ko sarole congolais alongola sentiment ya politique Congo alongola sentiment ya ba o bayi ko la politique comme on te bengi ba opposition o ba ko kosala bato ke non te bokende te non lokuta bango bayali na mikanda na bango o bazwa na mikanda na bamboka ya mondele bazali na ba double nationalité na ba poche na bango yo kinwa congolais ozali na kanda te kende koyebela kanda yaya benda carte na yo cha na poche ezali très important pour na biso ba congolais donc wana ezali conseil o ngai na kopesa na bandeko na ngai aussi na koloba mingi na yebite ngonga TV ezali ngonga mais na koloba ete ba congolais nyonso kuna na Kasai esika bozali tata mokonzi ya mboka akiti na kati ya Kasai pwamba te azali tata ya ba congolais nyonso boyamba tata mokonzi ya mboka bopesa na ba doléance nyonso ezali bino ete bolingaka kopesa na bato ete koma kapai na yete ye moko makolo na ye ezali na kati ya Kasai ba séjour ya mokonzi ya mboka ekoleka kinya na liboko ya Simoki Mbango epi mama Mwilu epi oyo tobengi likolo na likolo grand prêtre Jésus Christ na Nzambe akozala likolo ya matondo mingi ndeko Zombi Fabrice tobanzi ete na bino banso bayebozwaki libakuli nzenga ya bolandisanga lokota ya lingala wana ezalaki mbela ya ndeko Zombi Fabrice mpona oyo etali bongo moto ya pe bolamu ya ekolo Congo démocratique mpo ya kokabwana na bino na oyo etali bongo masanongo etozali koloba etumba ekasi ezali bongo kondongwana kuna na etando ya martyr epaikani Renaissance azali bongo kondongwana penza na Bukavu dawa kinongonga eye mikele misato onali bongo tulu Renaissance azali kolonga oyo etumba ntina na oyo etali bongo bokei ya etape ya ibale ya playoff oyo utaki kobanda tale paikani lobi loleki Derrick Le Motema pembe ya laraki makale kale liboso ya tout puissant Mazembe na mikele minei na isato onzela osangonde kosengela na biso penza kokabwana bino na RTG ya mokili mobimba onzela ya sangolo kota lingala otobengi bongo LTI elake pesa mili bino na ngonga ya zomi na mwambeto pe 18h pile na radio pote bozwa sango onzela ya radio RTG ya mokili mobimba pona biso tokabwana na bino matondo mingi na ndeko Zombi Fabrice oazalaki na biso mokolo mwalelo pe na Benjamin Luyele oyasimbaki bongo yenda tobosanite digital ngoyi maman Ginette Matoko Ornelan Tsakala Linda Kibushi pe bandeko banso bayi bazalaki na biso elongo pote sango mai ekomela bino bipai ezo mi bino Frédéric Lutumba pe Moïse Mwela nde tokaboi na bino botikala malamu. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. We build your confidence today by calling 07508 853 637.
MLY Entertainment présente pour la première fois pour un grand concert live ce samedi 10 juin 2017 de 18h à 23h. KLM Ministries 117 Bruce Grove, Tottenham, London N17 6 UR. Contactez-nous plus 44 744 88 64 290 ou alors plus 44 74 053 22 375. Animation ya nzoto ya mawaiti lelo esalama te likolo ya bapréalable ezanga ntina likolo ya lokoso ya pouvoir osalela ye mozole otokunda ye na permanence obopesa biso primature. Ensemblema ekomi nango kopanzana, ensemblema ekomi nango biteni biteni, balobaka pepe d'abord, lelo tomoni le contraire, bakomi koela baposte, wapi intérêt ya peuple. Kisekedi akundami nanu te, ensemblema ekomi nango kopanzana, ensemblema ekomi biteni biteni, bango balobaki peuple d'abord, lelo tokomi wapi ye, bakomi kowelela baposte, wapi intérêt ya peuple. Animation ya nzoto ya mawaiti lelo esalama te likolo ya bapréalable ezanga ntina likolo ya lokoso ya pouvoir osalela ye mozole otokunda ye na permanence obopesa biso primature. Félix Kilombo, Koala la primature.
Congo owelela primaturité uta papa na yo akufa yo kaka kotambola tambola. Africa, many questions come to mind. Many times I ask myself, what would happen if Mwalimu were to rise up and see what is happening? Many times I ask myself, what would happen if Kwame Nkrumah and Patrice Emery Lumumba were to rise up and see what is happening? Because what they would be confronted with is an Africa where the Democratic Republic of Congo is unsettled. There is a war going on there, but it is not on the front pages of our newspapers because we don't even control our newspapers and the media. As I speak to you, the Central African Republic is at war, but we talk of it only mutedly. As I speak to you now, in South Sudan, the youngest nation in Africa, the Nuer have risen against the Dinka. As I speak to you now, Eritrea is unsettled. As I speak to you now, there is an ease in Egypt as there is an ease in Libya. In Niger, it is no better. In Senegal, in the Casamance, it is no better. In Somalia, it is no better. Africa is at war with herself. This is what they would be confronted with. They would be confronted with an Africa which statisticians and romantic economists say is growing, but which in truth is stagnated. That is the Africa that they would be confronted with. They would be confronted with an African which, as Professor Mlama intimated in our presentation here, is an African which is suffering from schizophrenia. He does not know herself. They would be confronted with an African whose young men and women have no interest and low love for their continent. They would be confronted with an Africa where young men and young women are constantly humiliated at the embassies of European countries and at the United States of America as they seek the almighty green card. They would be confronted with an Africa where young men and women from Niger, Nigeria, Senegal, Mali, and Mauritania drown in the Mediterranean as they seek to be enslaved in Europe. This time round, Africans are not wailing and kicking as they are being taken away to be enslaved. They are being seen wailing and kicking as they seek to be enslaved in Europe and America. This is the tragedy of Africa. They'll be confronted with an African where people have lost their self-pride. An Africa where Africans are not proud of their things. An Africa where in the hotels of Dar es Salaam or Nairobi, even food has foreign names. When we fry potatoes, we call them French fries, even when they are fried in Dar es Salaam. That is the Africa that they would be confronted with. They would be confronted with another Africa, an Africa which does not tell her story, an Africa whose story is told by Europe and America, the CNN, Radio Deutsche Welle, Radio France. That is the Africa they would be confronted with. They would be confronted with the young men and women who have no pride in Africa. When they want to enjoy themselves, they sing the praises of football teams from Europe and America. It is Manchester United. It is Arsenal. It is Real Madrid and Barcelona, not Yanga, not Mufulira Wanderers, not Gor Mahia, not FC Leopards. No. That is the Africa that they would be confronted with.
They would be confronted with an Africa which does not enjoy its theater and drama. That Africa celebrates Leonardo DiCaprio. It celebrates Angelina Jolie and Brad Pitt. The Africa does not celebrate Genevieve Naji of Nigeria, or Rita Dominic, or Lou Jacobs of Nigeria. It does not celebrate Bongowood or Nollywood or Riverwood. It celebrates Hollywood. That is the Africa with which they would be confronted. They would be confronted with African women whose greatest source of joy is cheap grade B Mexican soap opera, La Patrona, La Mujer de mi Vida, The Rich Also Cry. Why must we remind ourselves of these realities? Because throughout the ages, the battle has always been the battle of the mind. And if your mind is conquered, then you are going nowhere. And that is why in the ages of enlightenment in Europe, the great René Descartes said, cogito ergo sum, I think, therefore I am. And therefore, if Africans are to begin to make a contribution in their affairs, Africans must begin to think. But the question is, are we thinking? We have universities in their numbers. Tanzania has universities including Dar es Salaam. Nairobi has universities, as indeed Kampala, as indeed South Africa, Johannesburg. We have all these universities. We have engineers. But